affaire maman Sylvie, affaire ba criminel au bakoti na internet, affaire ba koulou na bakoti na internet, makambu ya son, ya somo, ya soni. T'as dit que la poste sa émission m'a monté. C'est quoi sa dernière émission? Donc maman Sylvie mon de soir Zaki na Kinshasa. Angazala suspect numéro 1 banga bakangai. Moura azaki agressé babeti azoki. Ye moko na sentiment na ye ko bimisa ke non ba tant bakanga moura ngam na pierre adresse à moura donc cible numéro 1 eza maman Sylvie o ba preuve eza ya conversation ya ye na Karashika ke atindaki ye ya atindeli Karashika numéro. Numéro mona bato pesaki ozwaki yango adresse na ozwaki yango wapi. Dans ces cas tant nga l'accepter adresse à mutango mutongo apeki adresse banga bakanga mutu wana e banga ba coincer makasa nga démasquer bande mobimba parce que maman Suède ya bombi ne ka vérité. T'as dit ça facilité. OK. Omoni na réseaux sociaux yana bato ebele baza pe binemi baloba na te mais bafinga na te. So moni bato mi balé bakabwana bakoko finga na te bana ba secret basala ensemble. Voilà. Nana finga muninga yo sala d'autres bazo yo sala nga pe na sala. Akoloba kate yaya aza mouta ya la Chine teke ya azaki likolo. Nakati. Azalaki général major Suède. Aki na gestion à finance. Pour ba peso poste wana, il faut baza na confiance na yo. Ce n'est pas donné à tout le monde papa. Et t'as dit quand ndето za boemba mona la la muki mutu mo boye yo bando bombela ngambongo. E ba ndeni. Vraiment, ça fait trop mal. Moi je vais te laisser continuer. Donc, esa compréhension que batu allez-y comprendre. Maman Sylvia za ne loko ko sa te. Atika distraction. Donc maman janvier. Azo distraction ne bango so poza na combat bo sala. Tant mieux que tu vas continuer na combat mais combat ngo pe et quoi aboutir n'a rien parce que maman Congo elle est seule. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi la système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba
Nangombe et Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele bo pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux. Voilà, merci Bandeko Balandi à Saratola Télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Boye Imalamu, émission Nabino, le code de bonne conduite Yangoyo, Bandeko, Internet, Ezokopela, Moto, Internet, Ekomi, Bisika Boni, il faut qu'on règle ba compte, Internet, Mabé Ezali, affaire. Maman Sylvie, affaire, ba criminel ba koti na internet, affaire ba kuluna ba koti na internet, makambu ya somo, ya soni. Oh ezoko sala pasi, oh bandeko balandi bozoko comprendre te bisika donc ezomi bino. Émission oh le code de bonne conduite, nous sommes là pour lutter contre les antivaleurs. Makambu nyonso ezoko toucher na ba vie ya bato, na ba vie privée. Oyo ezoko sala pasi, oh ezoko sala somo, nous sommes là pour na koluka moya ya kobelela, pour na ko tirer encore une fois l'attention ya bato. Na kanesi live nanga et la musi makambo ebele, kolela nanga pe la musa ki makambo ebele. Pota ya mura oyo azoki et la musi pe ba problème ebele oyo bandeko balandi. Ben comprenez, nous sommes en direct des fois quand vous voyez quelqu'un passer donc Azosa Moussala, c'est tout à fait normal. Le Bossala donc entretien, il y a palais, bas split et binomo webi kanenge zala kananenge, il y a bonzambe la toula, je peux te donner le micro. Bofanda a 4 vérités Sarah alaka ki batouete bossa la confiance na maman Sylvie bossa la confiance na maman Sylvie azanelo comme alonga ya kobimise la batouté parce que alia lisanga moko na batouana. Aujourd'hui nous faisons cette émission justement pour aider la communauté congolaise à comprendre quelque chose, que tout autour de nous, Mabé eza sikote mais ekota depuis Kala et Fanda et Siéja. Voilà pourquoi vous voyez, il y a certaines personnes au bazo défendre Makambu Oyo ezali Mabé parce que ba yebi que derrière Mabé wanande bazo ka vitamine. Elle s'appelle ma maman, Maman Bijoun Ketani, Maman 90% au Bongana. Papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à Papa Jean-Pascal Leka, toute la famille Ketani, je vous salue. La famille Leka aussi, également, je vous salue. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noema Vakalanzing, a dit depuis Dubaï, 1000 respect. Olga Mokonzi Yakabelo, boss, merci Bisika de Zouamio depuis Mboka, Dubaï. Un grand merci à Maman Yvette Mbangu. Déjà Belgique. Belgique, hein? Merci pour l'information. Azongi déjà Mboka Waye. Un grand merci à Maman Yvette Mbangu, Maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, Président Bébé, Maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Jenny Beta, Tata Po FAP4. Tata Po FAP4, on a évité. Bon, non, le bâté Tata Po FAP4. Bon, voilà. Merci beaucoup à Tata Po. Un grand merci aussi à Fatou Dukanti. Un grand merci à Makia Lakumba. Un grand merci à Bandeko Nyonso Balandaka émission Oyoba Mère Fantadi. Mama Passa. Alinga Bino Mingi. Mama Mapassa. Bandeko Nyonso Pe Bazo Kolanda Biso de près ou de loin. Tozo Lala, Tozo Lamuka Po Ezali Nzambende Azo décidé et non Bato Mokili. Ni Tete Nzambe, peut-être nous on n'allait pas être place au Tozali. Je salue notre maître éminent. Il s'appelle le maître Magui Makie, c'est le tout-puissant. Ponanga, Azalaka le tout-puissant. Merci beaucoup, maître Magui Makie. C'est Tozaka juste derrière Malobana, orientation à Malamu. Toko dérouté, Toko Zalana principe. Un grand merci aussi. Pemben, il y a maître Magui Makie, c'est un grand monsieur, un grand homme. Il est aussi parmi les avocats Oyo. Bazo a apporté en plus. Un appareil judiciaire Yambo Kanabiso, il s'appelle maître Étienne Kaninda, toujours humble. Elle s'appelle Saratola. Au fond la plateau, bon des livres, tout le moyen tout zoana no Sarah, tout me kosolana 30 petites minutes pour cette affaire. Il y a maman Sylvie Oyo Lelo a commis sujet mon nene dans les réseaux sociaux. Enfin, Bazali démasqué petit à petit système Ekozala Ekokangama. La tola.
Ngalapa. Bonjour. Bonjour Tadi, bonjour na maître Etienne Kaninda. Oui, maître Etienne Kaninda aussi, je te salue. Pembote na maître Magui Makese. Notre papa, oui. Na Pesembote, Bambote Belé na ba meilleur fan nyonso. OK. Et pourquoi pas na Tata pour Fapekato. Na moni bongo Jenny Bet industriel moi si a Pembe na Pesembote na maman Gina Amatu. Sol ya Bambemba aussi. Et ma papa Aaron Amatu le prince de Dubaï. Sol la Bambembo rataki na ratate yenga so na raté atakanga kana ba commentaire. Papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur na Pesio Bambote Belé, Bambote en tout cas na batu. Papa Diego Milito, l'homme qui dérange. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, l'homme qui l'homme qui dérange. Et puis papa Diego peut-être les doigts tika bat misu na défaut vraiment. Té yo, on va continuer vraiment. Té na soukia vraiment, on va continuer quoi. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Nalinga bino vraiment mingi, surtout ba vrai nanga mama passa ya moto na Pesio Mbote. En tout cas ça là nga bien sûr tous à se communiquer facilement na ba vrai. OK. Hein, tous se communiquer facilement na ba meilleur fan du monde et ça là nga bien président bébé. Pas mon kondi, président bébé na maman kondi, maman Nana Moussibou, maman Nathalie na pesi binombote, na bande konyo sur na ba commentaire, na pesi binombote. Vraiment, vous qui venez là pour commenter nos émissions, partagez ici ba émission Onza Mazala na bino bisike zomi bino apesa bino nyo soba na mapasa. Mais Sarah aujourd'hui internet ezopela moto. Sujet oyo nanu ya maman Sylvie Moda oyo ba misusu ba ko benge maman Swede. C'est une maman, je dois du respect à cette maman, mais comme moi, je suis et sous 6 ans. À côté, il y a Click Oyo, tout le monde, Azoluka, Banti Valerwana et Sila. Comment on a apparition, les émissions, tout ce qui se passe tout autour, Rien à dire. Rien à dire, pourquoi? Parce que. Alors, le baiser, Bazara Batouman. Ngai na ebika longwe na été donc basaka batu moko. Affaire ya adresse Yamoura. Lorsque tu vois maman Sylvie a promis ki batu que non, elle viendra, c'est une chroniqueuse alors soit bimisi kombo na ye et kozala horrible na place publique batu bakoka moi ye mutu a jouer rôle wana ya kopesa adresse ya frère na biso Moura bisike ezwamiye na hôpital et du coup il nous balance un nom d'une personne où on ne pouvait même pas donc imaginer parce que Bachaka est caté. En fait, déjà, question où nanga oyo, dans émission où tu peux sanga oyo, les émissions peux singa ce qu'on a répondre. Émission où tu peux sanga oyo. Saratola. Ouais. Au moni maman Sylvie. Azokumba na eka batu. OK. Akoti batu na kati ya libulu mo boy to na kati ya distraction mo boy. Voilà. Déjà ngai na koloba na ngai belete parce que yo lobi déjà moi nyonso. Soki lelo a changé combo. Akbongoli yango ekomi ke janvier. Apesa biso ka ba preuve ngo ke za janvier parce que ba preuve a Karine ebimi. Mais ba preuve à janvier azoko bimisa ngote komi kaka ote ba nini ba supprimaki boina ebite biso tout ça la WhatsApp déjà WhatsApp so komeli muté sali 2 heures du temps automatiquement message etikali lobanga nde na téléphone nanga na supprimer muto atindeli nga ko supprimer ngote OK et comme yo azana yesusu na ba conversation wana te mais izaka à janvier siko nini ezola kisake izaka ka janvier Moura azaki agressé babeti azoki ye moko na sentiment na ye ko bimisa ke non ba tant bakanga Moura ngam na pierre adresse à Moura donc cible numéro 1 eza maman Sylvie o ba preuve eza ya conversation ya ye na Karashika ke atindaki ye ya atindeli Karashika numéro siko ba preuve ya janvier ezate to ndimande to ndimaka ninga lobika na monoko bongo alesili non azo aider famille Moura te ba poursuivre on la justice neni. Donc maman Sylvie mo de so azaki na Kinshasa angazala suspect numéro 1 banga bakangai. OK. Donc voilà. Mais aujourd'hui quand tu regardes ça Sarah Tolato mais comme ma réflexion na biso trop loin. Vous ne voyez pas que ezali loko la système moko boy eza implanté depuis longtemps oyo batu ebele babandi comprendre te siko ndezali temps
que la communauté congolaise a comprendre et lit oyo bandeko bazo ko lité ezali na mutu ya makasi face ya bandeko oyo. Et bien les peut pas comprendre na bango te. Ba tu vas comprendre na bango te. Ora peut pas comprendre te, ça sert à rien ya loba loba donc ba tu vas comprendre te, ba comprendre te, malam ba bazu grâce ya comprendre. Gloire à Dieu. Est-ce que aujourd'hui au koki kopé ça chance nini et pas ya bandeko oyo bazoko lité pour que makambo oyo emeka kosila okoki kopé ça bango chance nini parce que tozo kende malembe makambo ya kosola na sujet oyo za moi ebele mais place otoza okopi ça bango na no chance nini déjà chance nandenga na omonela ezana npeate chance ezana npeate parce que mama Congo jusque là aobundara yemoko batutu wana babundaka na ba commentaire OK karashika ndoki okosuka mabe tokolakisa ezaka na ngana ba commentaire OK ezaka ne fete et ça la mana ngote siko muta obunda pour l'instant ezaka mama Congo yemoko na niveau Europe OK parce que sanga batu na Kishasa babundisa karashika na moyenne donc muta obunda ezaka yemoko karashina ni yana biso mama Congo alors azana moins de chances ya ko réussir combat wana parce que batu no ba koti na vision na été OK batu pe no ba comprendre parce que so batu ba comprendre mama Congo mais les autres ça ba débat na ba suédé parce que aza suspect numéro 1 so azaki na Congo maman na banga ba kangaye OK numéro mwana bato pesaki ozwaki yango adresse na ozwaki yango wapi dans ce cas tant nga l'accepter adresse à mutango mutongo apeki adresse banga ba kanga muto wana et banga ba coincer makasi nga démasquer bond mobimba parce que maman suédé ya bombi ne ka vérité t'as dit ça facilité OK omoni na réseaux sociaux yana bato ebele baza pe binemi baloba na te mais bafinga na te so moni bato mi balé bakabwana bakoko finga na te bana ba secret basala ensemble voilà nana ofinga muninga yo sala nga pe na sala et alors deux personnes baboma mutu yebsanga siko tadi ata to bebani nana opimisa vérité azate loko participa et simba te toza na kati biso nyonso to na kati ya makambo wana to sala ki yango donc eza impossible pour ngana bota courage ata to bebana ki na yo opimisa vérité yo pe c'est impossible bota courage yo opimisa vérité to yoka na pete toza na biso binemi mais vérité ko bimate alors mama suédé oyo abombi vérité na kati ya vérité bango nyonso ba na kati siko yo opimisa onde sincèrement il est temps la communauté congolaise bozwa conscience botelema il est temps ba makambo etali kaka mama Congo te ba makambo yo etali kaka biso ba panzita sangote mais etali bato nyonso aujourd'hui même ba biso tozali ba victime peut-être ya makambo to tikala ko sala te to yebi ni mutu ni makolo te mais aujourd'hui biso nyonso ba komi ko latsa biso ngo ba komi ko kotsa biso na saki wana et ba menace wana ezo continuer je sais que ko finga et bomaka ngo mutu te et longolaka mutu oye azate mais ko finga ezali na ba makambo ebele sur la personnalité d'une personne lit oyo ezali pona batu nyonso moi je vite compris que lit ya ba mama Congo ezali sur ce qui concerne l'administration oyo bazoko sala makambo na ndenge sengeli mais na ngambu ya bandeko misusu je pense bazokende na ndenge ya ba molili. Mais Saratola, je vais te naza besoin de toutes nos questions. Oyo, on me faire comprendre la communauté au bazo landayo parce que ils savent tous que aux alaka à part Mayele, tu es sage. Lisanga ya batu oyo e banda depuis na équipe nationale. Batu ebele bazala na équipe nationale, ils ont compris que il y avait peut-être makamou yamabe na 4, ils se sont retirés. Ndeko na biso Karine atikala ki yemoko. Et Nzambe aye ko sale grâce azu ekiri na ye o babengi ba chinois na bana mambo. Mais tout autour na bango ba accusa bango na makambo ebele. Batu ebele ba accusa bango na ba rumeur oto yo kaka na ba réseaux sociaux pour na ba meurtre. Pona kozala occasion ya ko luka ko occasionner makambo ya mabe
tout autour il y a bandeko misusu oyo ba soutenir ka vision ya bandeko wana te ya Chine. Lorsque vous regardez ça, Sarah, lorsque vous apprenez ça, même à Tananzela, il y a des rumeurs. Et face à cette maman qui a fait 6 ans à côté, il y a Bandekwana, ils ont collaboré ensemble. Au koki kolamusa Bandekona yo ya communauté na elokonine o peut-être bango bazo ko ignorer jusque là sur maman oyo maman Sylvie. Ya ucholo ba tadi. Ba propos na ezala kaka bango ba banda nan. Oyebeli ka mwana ezakani. So bango ba bimisi ya pe aloba. Do amona ke ya ko banda te po ayebi ba o bango ba na ngote donc. OK. Baboui. OK. Yes quoi yebi force ya Karashika. Azala mtamsu na ba preuve belé ya ye. Po Swede nde bozo mone wana aza général avec ba PT. T'as dit comment on a coupé une émission et ça l'a monté ma passe ça. Ngate couronne balatissé dans la Chine. Bato ba mité ma bé. T'es masaki général, ba PC général Swede ma béza. Oh. Non, bato ba mité ma bé. Allons-y. Confiance. Bato ba na maboko mi balé makolo mi balé. Ba PC bango testi. Moutana makolo tazu kesi. Non, nazo compléter et lokomoko wana. Sarah, nazo compléter et finance. Et lokomoko wana aurait OK ko toucher moi point mon boué. Vous savez, excusez-moi, maman Sylvie, vous êtes une maman, vous avez des enfants à la maison lokolanga. Mais ici, excusez-moi, je peux pas entrer dans la vie privée nabino mais nazo linga peut-être ko loba et loko par rapport à makambo Sarah Autoloba. Sarah, est-ce que tu sais que dans le monde, les infirmes n'y ont pas de limbisanga, n'a contre binoté. Mais bah utilisent abattoir mingi. Bah utilisent kabango mingi. Namakamo mabe. Namakamo mabe, bah utilisent kabango mingi. Bah se déplace à côté, mais c'est juste à partir il y a téléphone na bango. À partir il y a chaise na bango au batamola na bango, ils sont capables de poser des actes au yo au kondimate que c'est cette personne là qui kosala yango siko aux yeux du monde. Kopé sa maman gestion, ça veut tout dire par rapport il y a rôle il y a makasi. Oh ya za jouer na kati ya la jouer donc eza eloko ya okamwa. Maman na za Swede général Swede. Azaki grand général, grand bila, grand soldat. Soldat à moi si au Saranate. Si vous yebisanga maman Swede, na ba grade na confiance nyo. So yebi ke tadi mutu asimbelo mbongo ba pia ngo mutu nyo sote. Ba pia muta confiance. C'est kazaki confiance pour moi ya ba chiwawa. OK. Général Swede azui gestion na finance na makambo nyonso tout. Siko tala place nga na yako mone déjà suspect. Oh non, c'est là non bango ba bando finga nga ponga pena finga. Communauté ya mafinga. Non, c'est là non bango ba banda fanga na bando misa ba secret fo bango ba banda. Natali nga binga na yebi ke batu mi balé po to za okola na betata moi histoire. To banda okola nga na master nga. Omoni nde zaka to za na bana classe. Bana quartier bana mikie ba petit chéri au banda ko manana ba lettre moi papier au siko e coïncide que na kyo kanga copain na ngana lettre ya camarade nanga siko camarade nanga tozana bango lupang moko ya to bandi oswana bitumba bakolo bayaka te baye bobunda bowela nini okay tuna yet lié par le but tout na ye tozo bangani ba parents ba yé ba buzo bobino bo sala makambo mabe o to sali e kozala problème bolo bakasit oh tuna ka ye oh ke basoko moni bato mbale ba oswa na tadi boyo ko kabola e komi tuna ye en tout cas bato wana ba yebani fo botika bokende donc un amona maman na komaga ba na zela ba banda et puis soka na live alobaka balobi na ngani ni kuna e boti de la kana party wana t'as dit que la poste ça émission maman té c'est quoi sa dernière émission
te bango photo kene au moins système obiso de zwa kiwana photo kene na bango bongo il faut plus parler parce que au moins na communauté zo décevoir parce que batebele ba maelete ça sert à rien ya obunda bitumba na bato yo ba comprendre rien tant mieux il faut se retirer carrément bango ba obundisa karashika bino bwana poto bokangise kuna bobundisa ils sont toujours na ba commentaire te bango bakbundaka na bazana yelo babundaka na ba commentaire ndo na mona ka ta communauté monte basangana ba kene na mama Congo ba accompagner ba bimaite mais aussi mama Congo akenda qui d'une manière discrète soyi bata volonté bazaki banga ba kende peka d'une manière discrète mais à annoncer ki angote ça t'as dit makamba bongo ba annoncer te pe ko mama Congo sala ki groupe a sensibiliser batu non eza bato bozo mona ke ndeko aza anti valeur il faut to chapwa makamuna esila to go accompagner mama Congo ezala bongo sko ngato na talika makamu swede sali général a sali ninga bi onga salango nazongi si film nanga mon général tala tina suka bafuka misabiso bokoloba bozo wela nini bozo bundela nini nye muto oloba zate botala naka nazo biso babeta biso na suka lango bakangi biso na toilette tokoti siko na toilette fala koloba oh yo pe fa oloba ka yo pe fa koloba monsieur nga talika filme nga bitala swede loka sali biso siko ba mikolo libanda ba comprendre que to bundele loka mabe moi to bimisango ezate ekopanza yo ba beta biso ba comprendre que ezai loko mo mabe ba no ba sali po kama so eza pour mo juste to bundeli so batuninga sarabo weli nini afinginga to yibe loko nanga to komika tuna ye soko monika tala nga makamwana na sala ngo trop omani ba manzanda ba milika ba nido nakenda vacances patente nanga na lemba to bando sandeni so to kende classe na sali ngongi na kati papier cartonné ya munene to duplicateur na sali ngongi to kimiliki na okota na kati wana okeli na classe na toki to ami balé to sala ango OK ngana Benita totoki to kangi ngongi to chena basak toki to sala ka bongo sikoyo eyindi bakuti ba poussière a miliki na sak nanga bakangi siko Benita okenda classe nzela mona Sara to kuti ba poussière a miliki ezo umela te bona boye Sara kenda na miliki na classe aoloba te parce yepe ayebi akoloba te na kopwata tozwaka papa yepe asalaka tosalaka ngongi biso mibale tozotoka tozokee na ngo classe na olinga na faire comprendre bato apparemment bato moi compréhension na zo comprendre te tadi so eza envoûtement yango okee na ba exemple on pour na kolamsa bango Benita loba tomoni ba poussière a miliki na saka Sara yo kendaka ne classe amemaka miliki akanga ngongi abeta mati na suka aloba te po ayebi soki alobi agobeta makoleka oya beta o abeta maki abi amona azomona na eta mona na enga place dans zo ngongi te eza lokola ba mama Sylvie. C'est-à-dire il y a d'autres choses qu'elle ne peut akolobaka tenga na lobi yango lelo bokanga date akolobaka te yaya aza mouta ya la Chine te ke ya azaki likolo na kati azalaki général major swede aki na gestion ya finance pour ba peso poste wana il faut baza na confiance na yo ce n'est pas donné à tout le monde papa et t'as dit quand ndeto za boemba mona la la muki mutu mo boye yo bando bombela ngambongo e ba ndeni vraiment ça fait trop mal moi je na zonga wana Sarah je vais te laisser continuer. Donc esa compréhension que batu allez-y comprendre maman Sylvia za ne lokwa kopesa te atika distraction donc maman janvier bango ye azo disone bango so koza na komba bo sala. Tant mieux que tu peux continuer na combat, mais combat on peut et quoi aboutir n'a rien parce que Mama Congo elle est seule. Elle est seule avec les gens dans les commentaires. Il faut mieux préciser. Okay. Mama Congo est seule avec les gens dans les commentaires.
Donc bato wana ba kana ba commentaire. OK. Ba osa les formes sousté. OK. Alors soit boluka cible bien ou bien bo cible na loyenge. Ceux qui cible les Karashika. Bozonga na sujet Karashika parce que maman ena eko distraction totale. Aena eko distraire bato omoni ye azali lokola pion ya dame o baba lobaki kende distraire Olga makambo ya Olga elongwa moni de sujet Olga elongwa te na mitwa bato elongwe mais na administration elongwe sujet Olga nanga olobelango elongwa bato babosani swede eli bisosko janvier. Donc, pesa bino bakombo batu sans preuve. Donc, on a vendu peanga Sarah. Na mayele na ngana fana na sa analyse maloba swede sur janvier. Est-ce que boyebi que janvier finga batu nyoso ba finga ma pas janvier mutafuta janvier mbongo swede. Est-ce que batu bayebi bien? Moi na swede za janvier. Lundi, mardi, mercredi, janvier ça ka ba live ba émission finga batu. Mutafuta ke et pas ba chiwawa swede. Tala mutakangisela ena mbongo akota scanner 1000 et quelques dollars. Swede makambu tadi. Swede za makambu ni swede asali ba mission trop na la Chine. Azane loko pesa biso te. Omoni swede. C'est vrai ou faux ce que ça vrai bakaboni na Karashika et cause a peu vrai. Mais ezara histoire na betelio makambele kelanga na vie. Ça ebi eriozolo babiloko yo. Il y a un transfert dans un ciment. Moi, je me pose des questions. S'il vous plaît, maman, moi, je défends trop la femme. T'as dit, Oko Mawana. Peut-être que photo na eto chana audio c'est important. Oko Mawana. Tala sikoyo, pour mon que Swede jouer rôle makasi. Est-ce que ebi ke ba Chihuahua ba pe na Kishasa? Basé belé. Ebi ke Karashika qui n'est pas un Chihuahua, azarape awa, azar journaliste. Mais comment Karashika tiki la Chine mobimba keka pa maman swede lukela adresse amoura. Rôle à maman swede zakini. Azara abano jouer rôle à makasi. Grand missionnaire. Grand missionnaire. Ba tu combien? Na biso azana ba Chihuahua na baza awa ope ba ko luka adresse amoura ba ozwa. Mais pourquoi contacter swede c'est là où repose le cœur. Ayebi mambo de Karashika. Ayebi ke tala pe mayela ngo Maman, Swede. Fundi sans le savoir. Distraire communauté. Nga o distraire ngate, mais distraire au moins communauté parce que ba oye bana ba on peut combat ba ça la terre apparemment. Ba yebi na ba on pété po. Na zo mona na pe be forte. So ibo ana posa ya biso to changer Karashika kana mafinga to ne combat pas. Na to ça l'émission ngo awati. Ba combattra ba anti-valeur na anti-valeur te. Voilà. Ba combattre na makamba bio moni neti procédure mama Kongo azwaki est la meilleure procédure so ezaki soutenir na batu engei aboutir voilà on se comprend mais ya ba clavier ya mafinga na ba commentaire ezé loko te to saka to répéter ka même histoire que bango donc moni ka makamba shiwa ba sala ya mafinga biso pe koto to sala ngo ka ya mafinga to saka eloko moko on comprend alors litango bozo sala ya nini il faut boba ndoluka nanu bo ciblé nanu bien apparemment bo ciblé bien té ba bosani na bango objectif ba koti na bango na lenga na sentiment ba koti na sentiment ya c'est là comment ça bango bo tshela ngana ba mbongo yepa ngasa bana membre tala Swede bon délivre au sala ngane to sala ba okati au continuer ebele le kelenga pas Swede a Alexa live ti na TikTok Facebook ko bena l'arbre na ndinga abi wala awolo basikola bata Facebook bocha ba cœur bo partager na zap na makamba koloba Swede ça ne lokwa koloba te bozo comprendre te pourquoi hein ngana tadi to sali cop mora mabe ata to sola te ça fait 20 ans muto bimisango azate ngana ye to zandenge parce que to yebi ke yoso bimisi ngape na oya ko bimisa o de sengeli ya ngomoni Swede za oloba alobi na ngani nini ngono ya bimisi kuna distraction. Merci. Si ko batu ba koti na bango na kati ya distraction tadi. Si j'ai commis à janvier. Si ko janvier déjà za Chihuahua. À combien de fois que Karashika c'est un chroniqueur. Bon, même pas de chroniqueur. Karashika po benga ye moko janvier ke tindelanga ni adresse ya nani comme on est ya mwana ya Moura.
est-ce qu'il faut réfléchir à côté d'après mutu mususu poneti na Kishasa ao mwana na zala mingi na mwana ya bakarashika azala mingi na Armand akolo ba Armand yebisa nani mbwa wana chauve-souris apesa yo ni adresse à Moura mais ndenge ni na leki et pas maman Sylvie rola maman Sylvie zakini ayebi que maman Sylvie va protéger aza poumon ya ba chihuahua aza na grade bino bo mona maman Sylvie ka Swede Voilà, merci. Swede avec fonction. Ana ba pété o ngana oto ana ngoto. Ba lion kutu. Azana ba fandi seli yango. Donc maman a changé na SIG. Moura azana ba pota na mutu. Ole bossa il attaque cagnotte. Boluka kutu bossa ngisela tambongo bossa ata ba live. Moura azokolo ba bien. Tadi basa ata ba live ya ko sangisa mbongo ko tindela Moura. Kebo kota na ba live au Swede azo mema bino ya janvier ça parce que janvier ba kangise na prévenir. Non parce que ils savent qu'ils ne représentent rien. Et parce qu'ils savent que muto atangi kombo azo représenter et l'autre côté. Talobi na biso alobi ke soki na tangi otunenga question ngo soki na tangi chroniqueur wana. Chroniqueuse atanga ke kutu chroniqueuse. Soki na tangi e kopesa ba bombe. Est-ce que kombo janvier pesa ba bombe poto ebi déjà chihuahua. Soka pesa ki e engeza na normal. Janvier pesa chroniqueur teni. Ça peut chroniqueur ta muta mafinga. Siko ya loko la porte-parole. Siko soki ezaki ke oh janvier muta pesa ki po atanga kombo janvier nga rumba biso des jours te. Anga lo ba facilement to ba bango na bango ba chihuahua. Ya ba ki aza proche ya mwana batu ya Moura. Azapena ba plus proche. Ba sala sous sujet. Ya Moura ba liaka na Moura batambola na Moura. Sujet komi komboka ya mutoyo Swede a pesa ki adresse. Swede pas bi boze ya pe atokota na poto janvier abide ape na lobi bogila loba soudi bon nini ezola kisake eza janvier communauté openeza ko toko funda janvier famille Amoura o aider bango ba funda janvier ba ko funda na nini ba message nyonso na omona ngote elimu isi yango Swede maman oza bien formé oza manipulatrice au réussir quand même une partie à communauté. C'est décevant, t'as dit. Au moins, la communauté na biso, s'engagera rapide dans les camboumes, sans cause, sans objectif, sans détermination. Oui. Si on pon abino, batumsu balo babokangisa janvier, bakangisa na prévenir. Nani akolanda payer. Mutumsu abio botika janvier, mutatindi janvier azana poto balanda karashika. Neti karashika déjà banda bobanda koloba balanda e bosali de impani. Po bato fo bosi lycée na poto kuna ya bino bato ba diaspora bosali de ani. Bolika to combattre anti-valeur na anti-valeur. Ya fingi nga pena na che caméra na fingi. Or c'est pas comme ça que les choses se passent. On a beaucoup de choses à faire. Faut to pesa savoir na biso da éducation tozui na famille to ko sara lora yete. Ye lora ya ki a fingi nga pena na reproduire quand même chose non, ce n'est pas important. Wana ya combattre. Kombe za zala na détermination za o mama Kongo salaki. Ake na justice. Pona ko longola ba anti-valeur ko lutter sur yango. Batum subalo ba non bakangisa tozonga na sujet ya karashika sujet bozonga na ngweza la ka mafinga na ba commentaire ba live ba droit de réponse à mafinga ezo aboutir na rien. Karashika continue à insulter les gens azo continuer mission na ya rotinda batu baboma batu basa batu mabe rien ne change preuve ane Moura zuipota et là on y échanger. L'objectif batu musu bazolo ba mama Sylvie bolinga kiatanga koma mutatangi koma mutu déjà preuve ani na opesa bon bato bazokisi Moura eza karashika na nte karashika zana na poto aza suspect parce que to moni conversation a capture ya na Swede et bimi premier suspect za Swede ya ye bimi na preuve ya na karashika parce que preuve ya na janvier zo bimate ndeni distraction t'as dit. Distraction matin. Pas faisons du matin. Ba bêtise donne à basigeon. Mais ça basigeon moi ya Hollanda te banal. Et puis na basigeon au monde regarde comment les gens sont en train de suivre ça, de partager ça, de liker. Et puis ba Hollanda pe maman ngo père. Asa lobby maman moko benga bien. Maman Sylvie asa lobby botika ye. Asa tangi kombo binonde bo Lucas ko moi bo banda ko landela janvier ba Hollanda janvier nani. Na preuve ni balande à janvier. Na voix ya Swede.
wana ya kosakana na bato so ezaki janvier pourquoi pas tant o nyonso rumbi bino lelo ya loba na bino kiza janvier alobi janvier parce que janvier bando finga ye batindeli janvier ezali ba yo kana avant déjà wana na landaki live moko o ezoloba ke mama Sylvie tanga no kutu même ata kombo janvier wana karashika mbala moko janvier bandi kwa take mer wana no finga mer wana avant kutu atanga kombo lobi ko mega kutu ko tanga kombo na ngai te ko chama kombo na ngana mamuna bino tala ba vantir obi cha preuve capture et mon Sarah yebi je vais te laisser continuer bato bapambi moura molangi bana kishasa vrai ou baza soyi bolinga moura bana souci amoura bosa la procédure to kanga bato wana so to kangi bango ba obimisela biso chaîne wana to kanga bato wana clé zanani Suédé général Suédé akangi na vérité donc moi ezate parce que soyi vérité bimi bakangi bana wana bakoloba makamu nyonso chaîne nyonso na ba chela bato ba poison o ba boma ba et puis ngana oyebisa OK des avantages ezala ya Suédé parce que Karashika za maline Karashika ko benga bana na ta solana bango ke bo panza mura mutu mutako sa mission na ya Suédé ce que ça a des avantages na vérité bimate. OK. Omoni kanenga sala ijeke yozuela nga adresse amoura. Poya ko wangana. Mais comment ba maman mibimba ba ko ba Général Suédé il a manipulé ka Général Suédé ça kana la communauté la émission. Ça, merci. Nazoti kayo non Sarah Zela. Linga Suédé. Mais la copie a fan n'est pas niveau mayele o ya zou. Aza bien formé. Au conclure, mais moi, ozo salanga pasi, na bala que le tantôt, moi je défends la femme toujours. Mais moi si on a défendu ceux qui azoé ba vraie valeur na été yango moni bazo benga bango bazalaka ba septième bête après banani wana bocha na ba commentaire moi ça me fait mal. La femme a fait sa vie na lobaka tous ces jours. Mais aujourd'hui moi je vois Ezakaka ba maman au baza derrière pour chercher à détruire la vie ya banabat. Pendant que vous avez des enfants à la maison, vous avez de famille aussi. Ngana mituna ba question, ba maman ba se complotaka contre banabat. Bana na bango, mibali na bango. Bazalaka wapi? Ba famille na bango bazalaka wapi? Tala lokola lobinga na fandi na ngaka boye. Mutu moko abandi kobenga tadi padi bana nga bapekisinga bana nga bapekisi bana fallait ba pekisa do de le départ te bana bapekisi omonde na uti la Chine bana bapekisi tadi bana balobi mama ko sa su ba live te mama tika tala général Suédé général les plus puissants na tanga Mobutu erane mayele Mutwaleka et donc Kazakite. Le général Mamayele yene mutwaki le boko ya papa Mobutu. Voilà grade Suédé. Kaka Mobutu a leli alobi Mayele tu m'as trahi. Tala la maman Suédé. Et puis pe ba oumela pété hein Mobutu. Balanda naki. Tala la maman Suédé. Yo ngi maman Suédé bibisa biso ba vérité ya kachwa. A kachwa te. On est ba eloko bato e troublé bango parce que Karashika ofinga. Karashika zo finga ebi ke bana makamba sala. Ayebi ke bana makamba sala o Suédé so rabisi. Aza bloqué. Ezala des parce que yene bazao manipuler le Adam. Ye muta planifier ba arrestation. Omoni maramuto mabe. Muta planifier coach nango ya Suédé. Sko Suédé azala ako bibisa vérité te po Karashika wangana. Mutasara ba mission Suédé. Voilà, je disais tantôt ma maman sincèrement beaucoup. Mais pas continuer à soutenir Suédé. Moi bato bana kacha ben ya matière au pe Sabino o e koisa Karashika. Vous continuez à soutenir. Voilà, moi je suis très touché et Zosalanga passe de voir que ce sont de mamans ndé bazali mobilisés. Ba maman bato ba kotizaka po ba kanisa bato. Ba maman bato ba kotizaka po bazokisa bato. Ba maman bato ba kotizaka po na koluka ba adresse bato. Ba maman bato ba kotizaka po na ko finga bato. Vous êtes de maman parce que vous soutenez quoi? Vous gagnez quoi? C'est-à-dire les allez clique mon boy. Ndeti si bo melana makila bino na. Si ko Karina benga Armand te po Armand tambola na janvier. Sarah, longola na Suédé. Maman, eza distraction. Taza pena maela maela. Na fan dit tel que moi hier, na lundi 2-3 live donc salemaki na sujet ya lobby, ya moto na zwaki. Cette dame na ebiété, je signale.
numéro obozo mona bakomi Chine Mafinga ezangane na komaki. Ah, batu bazo comprendre. Batu bazo comprendre te, je veux expliquer. Ah, registre qui numéro. Ngainde na komaki numéro ana Chine Mafinga. Parce que Mikolo na komi ko identifier bango bongo. Cette dame, moi je suivais le match. Ngana la na match na à Paris. Loko la Messi donc no beta, no la na Messi, elle m'a appelé bonnement. Allô, bonjour. Bonjour Koutoute. Allô. Wana te dinga la pangap c'est oui maman c'est moi bonsoir nazana posa mbote na yo temse nazo ko bien te no ta la match abandi ko démarrer ko finga ma maman innocente oyo oyebi ete nga kutu na yebi yote na sali yo et l'autre côté abandi ko finga et à la fin alobi yo pezela omoni murande basali yo okokufa to ko boma yo nazana bodio achaki na komona achaki na ngato boma yo na ngombe voilà. Nazana ba audio na te to chaka audio na ya meurtre oya ko boma ba audio ba preuve wana mzuto bombi eza ba preuve justice to bombi to chata moko kaka à l'occasion de rien na yebi yote nazana problème na yote na fingi yote et puis à la fin Sarah ozo cha audio cette dame a commencé ya ko benga ngai na ba 23h pendant que moi je dormais elle n'a eu numéro c'est moi ndé n'a eu numéro j'ai envoyé ça à Sarah. Toti ndango na base de données, c'est là ba yeko localiser ndeko na parce abenga kinga na appel normal. Imaginez-vous, afandine na ndakune na France, na appel normal na ba crédit a passi. Mais akoluka a sacrifier crédit wana po ya abenga finga a menacer mutu de mort. Na enregistrer na moni na WhatsApp, na moni na WhatsApp, to tindi siko et pas batu na biso bandeko bazo bunda pour la bonne cause. Nde ba yeko mona kombo ya fille wana baye ko landela ye baye ko yeba komone ezali Guylaine nani kombo ya fille yango bon elle s'appelle Guylaine c'est comme ça que batu babani ko landela ye baye ko comprendre ye baye ko yeba ye ma sœur nga na ebiote yo yebinga ite je n'ai pas de problème avec vous je n'ai pas de problème na famille na yo na mutu moko buipo nga naza problème na mutu ata moko te mais ton appel eza enregistré. Même lorsque Baudio nyo sotindi leki nangai ndeko nanga azalaka na cour constitutionnelle awa mobali nanga aoya noke malembe mobali nanga azana Kinshasa awa aza mokonzi merci beaucoup maman bozo aider biso makasi lokola yo ndeko na yo azana cour constitutionnelle awa mobali no aza mokonzi awa bango batu bazoko occasionner ba meurtre ya batu na réseaux sociaux maman biso ngai na bandeko nyonso bazo bunda pour la bonne cause oko prouver na mokili ke ngai na sala yo problème ato wangani ba appel na yo za aw je ton numéro je tes appelle ba audio mususu peza ba audio no nyonso za en France ceux qui bake funda yo France eza lokola Congo te bako localiser na jour na nga to sala ki lobby ya communication oko wanga na mungongo na yo quand tu seras face à la justice bandeko na yo o baza awa sincèrement officiellement je vous demande baya comme ça ba prouver ngai likambo nini onga na sali yo po yo olakanga li tela biso de photo tela biso photo parce que faut ba yeba to masquer ata seconde moko parce que na ebiote na sali yo problème moko te après Oignon Soleki et ça numéro non mutu benginga obenga na normal après je vous ai enregistré na Komakiyo Chine Mafinga mais ton vrai nom ezali Guylaine tozela bandekono o babasala kana cour constitutionnelle lokola bino bozaona pour soutenir de n'importe quoi bozwa ba institution ya mboka oyo bochaka ngo en cause pona koluka ko sepelisa un groupe de gens bisona bino to kuta na face à face place oyo l'État et koki kokata biso comme ça bino bokoya ko expliquer makamoni ninga tadinga la pa na sala bino Sarah mais c'est une maman elle a commencé à m'insulter à l'occasion de allez-y bien et puis kota la yeboy azopesa nga somo sérieux excusez-moi mais kota la yeboy azopesa nga somo pourquoi bino lelo boyebi ke bwana ba famille na bino eza na ba mbongo ba famille eza puissante. Prenez cet argent, botina na est, bosala ba fondation awa, bosunga ba. Bosala mama malonga. Bosala makambo de sengeli au lieu ko banda ko se comploter pona ko luka ko boma bat.
lelo depuis makila mura etanga ki bapanze molangi bozo bénéficier na eloko te babone ezaka ndenge ezalaki bozo gagner ni bozo te azaka nunu ndeti mama oyo ndeti mama o photo na ye eza wana ndeti mama o ozo gagner nini ozo bénéficier nini problème na yo eza nini asepesa karashika ngai si na finga yo est-ce que yo so yo kanga na fingi bat ou bien Sarah o aza awa si to sala émission du Moussoua Tofandi on parle d'une dame qui s'appelle madame Guylaine na elongi obino bozo mona ou bien même ata na miniature pourquoi bozo ya ko s'afficher nyonso eza maman ko wangana un jour face ya justice quand je parle comme ça tout le monde mokili mobimba ezoyoka na okatango kuno tia na face charge ya santé yanga ya vina po na bano limbisa bango mais cette fois-ci non sala ngo en tout cas bochwale olongola maloba tout olobia olongola longine te donc ici là ngai na bandaki ko laisser yango parce que je trouvais ezali ba délire live nanga on a sala qui je pleurais beaucoup de personnes ba traitanga na ndenge o fallait ba traiter ngai mais na yebi pourquoi makamuni na banaki ko traverser ngai nabukana mukongo ebukana vina ngebeba batu tanga na mutuka yo mama Guylaine na poto wana place oza ba identifier yo na France place oza ba identifier yo bande kono o baza awa na cour constitutionnelle ce que je dis j'ai tout ici dans mon téléphone j'ai tout tu vas prouver le contraire face à Makamonios. Et puis, tu es belé. S'il vous plaît. Tu es belé. Bino ba eboana poto. Je vous informe pas. Mais ebele Kinshasa est comme la bino bolo localité. Parce que vous jouez avec les institutions. Il y a mboka o bato bazo bunda bazo liate bazo lalate pour chercher comment changer les choses na mboko yo. Et vous venez na ba mafia na bino pour détruire. Mais fort au bakonzi donc bazo sala na mboko au lieu de faire la promotion de votre pays de vendre l'image ya mboko yo justice ya mboko yo appareil wana ezala laver to kumisa ngo to zala ka fier bino bozo ko louer justice ko sala makambo mabe pour vos caches et puis la cour constitutionnelle que yo ozo tia na monoko na yo oyebi que ça veut dire la cour constitutionnelle sala na bango nandimite oyebi que ça veut dire nandimite bozo intimider bisoté au bino bozo pesa yango to garder kaka matière ya bio ya justice bo pia pas bato numéro na yo za enregistré je vous informe Chine mafinga ngai nde na komaki comme on est Guylaine lokola na yeba ikomo na été yango na tchaki Chine mafinga mais après les gars ka 10 minutes après ba identifier ye ba yebina kombo na ye comme on est Guylaine porte-toi bien madame tozana bino toka ojo ngona. Ah, mais ils ont ma fille, on a pas ça. Bonne chance, maman. Continuez vos fingers. Continuez. Voilà. À l'occasion de rien. Ouais. Wananga moko nazo psaye continuer continuer parce que déjà si na fina ki rek na moni abandi ko finga je me suis dit na finele rek na enregistrer parce que même si awangani audio oyo mais ba ko kende na base de données je vais donner même l'air ezalaki ba 21h48 minutes comme ça ceux qui baki na base de données ba ozwa appel na ye oyo ba otalisi yango ata a effacer ata a supprimer numéro oyo mais déjà ba yebi ke mutu azo porter numéro wana na mboka France ezali madame Kingani elle viendra justifier ça na yebi binote maman nanga asali yo nini po ngai na finga mama mutu te nga na finga mama mutu te na finga papa mutu te nanu na manka mutu moko respecter votre jalousie c'est parce que je suis comme ça avec Sarah ça marche bolongoli sabano babano sala awa na Sarah bopesa ka bango nini lelo bopesa ka bango nini j'ai appris tout ça kaka R Makambo et Zoleka j'ai appris tout ça bopesa ka bango nini ba vie na bango lelo eza ndenge nini
Vous êtes là pour détruire. Vous continuez à détruire, Bandingue zalaka so moto ezopela boye même atana zéro pour boaka pour moto kufa. Mais vous êtes là pour aggraver les choses. Ko boaka essence na moto ezopela. Vous gagnez quoi? Bozoya na ofinga nazo epsabino ka continuer, bon multiplier les efforts. C'est le bon Dieu qui va vous payer. Le bon Dieu va vous payer. Ma tête, ya. Chef coutumier du Kolo Nango. Nzambe. Ah, t'as dit. Maman Suédé. Voilà, maman Suédé, c'est la mission monene. Sarah Togo Kabona A. Parce que nga déjà un comme un point je m'oublie. Na Kabona na encourager na Suédé. Te wana distraction. Te kasi oh. Est-ce que t'as dit ebi batu combien ba on dimela na communauté? Oye azobo sana. Ezake jour oyo baba no landa ba trace. Ya ba transfert ya makambu ya ndenge do bandozala. Comment ebi makambu? Ba komo na bango nyonso parce que munga na yebi na makambu ndenge to sola boy. Toi tu es consciente que eza na batu misusu ba banda ko tinda ba mbongo ya ndeko na biso ya mwasi na ba kombo ya batu misusu parce que ya zala na mukanda te. Et moi je suis très heureux aujourd'hui, on m'a appris que frère Nabiso Moko Tobanda qui ko senga ko crier nuit et jour, éloigne-toi, il a compris à s'éloigner. À s'éloigner, j'ai appris ça. On m'a laksinga des choses, même babenga ke kop mobo epo kende a sa kop wana mais azala na ye alobi jamais na ko sa kop wana na ye parce que azo baby sa image nanga. Je suis jeune à bongonde naza na bino besoin. Toi bongonde toza na bino besoin. Ça va aider na ndeko na biso à comprendre que nos places naza eza malamu te. Bato bazo flatenga, eza na batu misusu ils sont abandonnés par le Saint-Esprit par Dieu. Vi na bango etikali kaka vi mobo il faut ayawa assemer trouble. Ayawa assemer trouble, ayawa assemer trouble. Et ba trouble wana ezali na monde na bango mulili ezopesa bango esengo. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu. Photo vim saka nzambe na nzela foi na biso. Et non na nzela ya ba insulte. On ne combat jamais les anti-valeurs par les anti-valeurs. Lobi koleka lelo. Botika la combattre na ba anti-valeurs. Wa moni aza makasi a rejoindre mama Congo système abiki na papier, bo luka moyen, bo stopper makambo. Mais so ezara pona mafinga oyo. Allez-y chez maman Suédé. Merci beaucoup. Na sepelanelo komoko Félix Oazé kwa lobaka. Na miso abato finga na makasi. Mais inga makasi nangeza laka na papier na biki. Voilà. Onyo sobo sala kezalaka enregistré pe. Mais kolo comme bongo quand tu appelles Kobanga noté. Kobanga noté. Maman na mso akenda api. Maman a lobali soute. Ye o do bandaki ye kutu ba message na ye na loba place ezate te tikaye aloba lisusu te ye mutu do bandaki ko se passer que voilà ezali kengai kuna na voilà to pesa bango ba piste nyonso te tozana bino maele oka to ko kweya na ye Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobio koleka lelo, merci na ba meilleur fan. Merci. Merci.